Madame Kalangu Mado. Est-ce que Eyokani Oyokango Yoka Sikoy Mokano Yasuka Mokano Yasuka ya Jama Kabunda Kata lista wala Yoliboli Botika Makele Nani Oyo Epeboi Il est festival Article 12 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente. Maman parle plus de ça. Oui, Kalanyo se koya mai. Yesi Kalangoyo. Maboko makasi. Et donc l'article 13. L'article 13, voyons Kayango. L'article 13, voyons l'article 13. Article 13, Article 13. Le secrétaire général du parti est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 1er septembre 2021. Honorable Jean-Marc Kabunda Kabour. À Kinshasa, le 1er septembre 2021, honorable Jean-Marc Kabunda Kabour, président API. Maboko Makasi, Mantiné de Mama Yevandi, Dédé de Mama Maboko, Dédé de Mama Maboko. Général Mwana Poté AK-47 Aya Awa.
IDPS viva! IDPS viva! Ma maman IDPS viva! Ma maman Fati Béton viva! Vous nous faites la maboko makati. Ma maman ma maman! Vous en avez esengo? Botombola maboko bola esengo na bino. Nalobi boye. Ndeko na biso. Sela biso na nzembo ya bakometsana wana. Po banguna bamesana na bango. Sela biso bakometsana.
Là, tu vas faire liste. IDPS viva! IDPS viva! Bamama Fachi Beton viva! Nomi bete la maboko makasi. Avant de passer na étape na biso ya suka, oya investiture ya présidente na biso ya Ligue des femmes Maman Christine Massonya Masusaka, nako transmettre bino bambote ya président na biso ya parti ndeko Jean-Marc Kabonde asengaki ngana pesa bino bambote belé. Boyambi mbote ya mokonzi ya parti bo manifester yango na kotombola maboko likolo. Yo ndeko journaliste filme ba mama oyo baza ko manifester sengo na bango. Filme tolingi ezala presse contre presse. Filme ba mama oyo bayambi mbote ya président Jean-Marc Kabonde. IDPS viva! Nalingi koyebisa bino boye. Avant tobengisa mama présidente na biso, nakosenga bandeko oyo baza ko accompagner ngai oyo tosalaka na bango na kati ya exécutif na présenter bango pe bomo na bango. Toyokani malamu? Nayokaki bandeko mususu par manque d'argument na catégorie na bango o lelo nako se permettre ya ko traiter bango de médiocre. Namonaki bandeko mususu ba organiser ba émission ebele balobi ndeko Jean-Marc Kabonde na Augustin Kabuya basi ya IDPS babengani bango, me bino ba mama IDPS bozali aho bobengani biso, botombola maboko bo manifester yango. Yo sikoyo
Yo siko na médiocrité na yo. Osala ba émission na yo. Croyant que oko changer mitema ya ba mama na biso oyo. Ba mama oyo biso tokotikala koboya bango te e bango pe bakotikala koboya biso te. Yango na même moment balobi ke IDPS eza parti tribal. Eza tribal pona bango ba médiocre. Et la kisi même que babanda ekosomba ba point na classe nde yango basilisaki ba classe wana. Puisque moto oyo asilisi classe na ye na mayele na ye akoki jamais ko étaler médiocrité sur la place publique comme namonaki yango. Alobi ke naza journaliste naza ko inviter batu po baya ko étaler médiocrité na bango. Ba mama o bolobaki ke bafingi biso baza contre biso bango yo baza liboso awa. Kende ko revoir makambo na yo nyonso. Les médiocres batu o basomba ba point po basilisa ba classe. Mawa na bino soni na bino. IDPS vivant. Na ko présenter bino ba collaborateurs na salaka na bango na kati ya exécutif na biso. Tozana secrétaire général adjoint Ndeko Deo Bizibu. Bobetele maboko. À moins que je me trompe. C'est un ancien membre du comité national, ancien président fédéral Yassid Kivu, originaire Yassid Kivu. Bobetele maboko. Sikoyo bato baza koyebisa bino ke baye na bato ya sika ya PPRD na INC bauti wapi. Yeo aza liboso na bino na yebisi bino ke aza mutu ya Sud Kivu. Tokani malamu. Et ce qui propage partout que l'IDPS est un parti de Baluba, ils doivent encore retourner en classe. Tokani puisque bazako confondre Sud Kivu na Kasai. Tokani bobetele maboko makasi. Ndekobanda toza na mama na biso Gisèle Boansiem atelema bobetele maboko. Ye aza originaire ya Idiofa. Tokani bobetele maboko makasi. Sikoyo boyebi ye malamu. Boyebi na mobali na ye. Mama lakisa bango alliance na wana. Siko ba makangu na biso totie na kati ya parti bazali wapi. IDPS vivant. Boyebi soki batu baza ba médiocre bakobanda kosala kaka biloko ya soni. Bobetele maboko makasi. IDPS vivant. Bino bandeko baza kotinda po bosala musala. Boye bisabato batinda kake boya kosala couverture. Kuna na IDPS ba makangu bazala kate. Tozana ba femme respectueuse. Toyokani. Mais basalaki des émissions pour rencontrer que des corrélés kaka buzoba o esalemaki na bato bazalaki manipuler po baya kosala buzoba awa. Tokani et prochainement na ko permettre buzoba moko ya bongo te. Tokani malamu. Tozali na ndeko Godefroid Manga telema bobetele maboko. Tokani malamu. Lokola ngongese kei na kanisi na échantillon na lakisi bino na yaba secrétaire généraux adjoint bino moko bosi solution. Tokani
Sikoyo, côté à Ligue des Jeunes, Tozana, Dr Emani, Joko, Atelema, Bobe Telema Boko. Ndeko aza mutu ya province orientale. Tokani? Bon, sikoyo parti ya baluba bango moko euti wapi? Lelo touti kobakisa lisusu mama na biso Christine Masonya Bia Masaka oyo aza présidente nationale ya Ligue des femmes atelema bobetelema boko. Et puis maman na kosenga yo pe oyo mbala moko pona intronisation no mbala moko na remettre ba makambo nyonso ya pouvoir na yo. Obeta makoko makasi. Zom sanze mbodi bakomesana bamesana na mama Masaka.
Maman Félix Tshisekedi vive. On vote la maboko makasi. Lelo eza la monene ya bamama. Na koyebisa bino ke babundisaka jamais bana nzambe. Dès que vous déclenchez une guerre contre les enfants de Dieu, c'est avec Dieu que vous avez déclenché cette guerre. Nzambe na biso aza munene. La preuve en est que musala yango eza kosalema moyo eza kozikisa bamama te biso nyonso toza na esengo eza boye te. Sikoyo naza kopesa mama mokonzi ya Ligue des Femmes ba symbole ya pouvoir ya UDPS. Naza kobanda na ye, naza kolatsa ye ya liboso foulard na biso oyo ya kozala nango bisika nyonso na drapeau na biso biloko oyo naza koremetre ye eza ba symbole na biso ya pouvoir ya UDPS. Toyokani yango na kosenga mama pusana boye. Yango toza kolatsa mama présidente na biso foulard o ya biso ya UDPS symbole na biso kolatisa ye naza koremetre ye drapeau na biso o bamama bakozala nango bisika nyonso. Biso nyonso bamama UDPS tokozala nsima mama Christine Maswana mpona asala musala na ye. Banda lelo Ligue des Femmes ya UDPS eza na mokonzi ya sika mama Christine Maswana Masaka. Nayebi show biso toperaki tosalaki yango pamba te parce que batu balingaki kokosa population décision oyo ndenge président na biso a parti alobaki awa tomizwelaki biso moko te. Batendance nyonso oyo ezalaki na kati ya Ligue des Femmes basalaki biso ba proposition à Ligue des Femmes ya liboso. Vous retrouvez comme présidente de Ligue des Femmes Madame Massogne Christine Kombone Zalaki awa. Ko kaka nde ezongaki po akamba ba mama nyonso ya UDPS sur le plan national. Biso tosalaki musala nini ya kosangisa ba kombo nyonso kobimisa décision moko. Lelo unité eza na kati ya Ligue des Femmes. Tokani bongi betela maboko makasi na batu oyo Nzambe alimbisa bango o balobaki ke tokotisi basi ya ba parti politique mususu metango batangi bakombo awa ba mama nyonso batelemi awa
bomoni ba mama ba parti politique mususu musala nyonso esalemi liboso ya bapanzi sango. D'où par conséquent tozana mingi ya koloba pona bangote. Zambe oya sala mokili na lola alimbisa bango pona lukuta na bango. Biso tokoki jamais kokracher si la mémoire d'Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Tokani malamu mama présidente okoki ko regagner place na yo okende kovanda na biloko nyonso ya pouvoir ya Ligue des femmes. De très sincères félicitations na kopesa mama biloko moko alobe mama nyonso. Ligue des femmes, viva! Ligue des femmes, viva! 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 Tshisekedi, le roi national, élu président de la République, élu démocratiquement au Congo et chef de l'État, bien confirmé. Béton, 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 digue rouge, aigle d'Afrique. Lelo ezali mokolo monene tokoki koloba mokolo pe ya esengo na yango soki nazotala liboso na ngai bomoni foto wana place tolingaka kokangisa foto biso nyonso tolingaka kokende place wana bozomona tata wana kombo na ye nani boyebi ke Tshisekedi wa Mulumba héritage ya monene atikela biso ezali pe bolingo alobaka na biso linga ndeko na yo congolais bolingo pe ya mboka toyebi yango malamu n'est-ce pas soko to zala toujours la sima président na biso to soutenir ye na ba action nyonso ya ozali kosala ne yango to sengi lisusu merci to bandi nanu na ye moko président ya république Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi to pesi lisusu merci a mingi na président ai na biso Kabundu wa Kabundu pe to sukisi na ye me CG na biso Abuya. Mama na suki awa, Nzambe apangola biso nyonso. Répétez la maman présidente maboko makasi. Makamisi milulu na biso ekomi na suka. Mais avant tosilisa yango nako éveiller conscience na bino. Bino ba mama mutu akosa bino te. Tokani boyoki mikolo yo baza koloba nini. Tolingi kosala mobulu pona seni ezala ya ba politicien te. Boyoki eloko wana te. Me batu wana baza batu alukuta. Tokani malamu. Botuna bango boye. Na 2011, président ya Seni azalaki ya confession religieuse. Ezali boete. Mais vice-président na ye, Biro Mobimba, professeur Njoli azalaki mutu ya confession religieuse. Autaki wapi? Autaki na parti politique. Tokani malamu. Zoka baza batu ya lukuta balingi koloba bosolo te. Soki baza kopema mupepeza kobima kaka ya lukuta. Tokani malamu. Bakosa bino teke toboyi seni eza na ba politicien na kati. Nazuika kandakisa moko ya na kati ya biro ya Ngoi Mulunda natangi komo ya mulakisi na biso professeur Njoli oya utaka MRC. Yepa azalaki confession religieuse Soki toke na 2018 awa Corneille Nanga ya solo autaki na confession religieuse. Kasi Norbert Basengezi azalaki mutu ya confession religieuse autaki PPRD. Tokani malamu. Gustave Omba azalaki mutu ya confession religieuse azalaki mutu ya INC.
soki tozwi Jean-Pierre Kalamba rapporteur azalaki mutu ya confession religieuse azalaki mutu ya IDPS tokani lukuta wana abo babwaka yango na mai batika kokosa bino biso toyebi ke bazali koboya ndeko wana soki kajima po aza muluba baloba ndenge wana polele toyokani malamu bakosa bino teke o po bapolitisien baza na kati puisque banda seni ebanda ezalaka kaka confession religieuse likolo bato nyonso bakolanda bazalaka bato ya parti politike toyokami marche oyo babandaki koloba wana ezalaki mpo babuka biloko eza marche teke mpo baboyi bapolitisien bazala toyokani malamu po bomona lukuta ya mibale soki basilisi mosala wana bakendeke kovote biloko nyonso wana na parlement kuna basambelaka bavotaka mibeko ya mboka basalaka politike toyokani mutu akosa bino te na eloko moko te toyokani eloko ya mibale bayebisi bino boye balobi keno mokonzi ya mboka asali mibembo ebele misolo ya mboka ebimi ebele eza biloko ya lukuta bamama IDPS viva bamama Félix Tshisekedi viva banda debi ya mbula oyo bavoyage nyonso mokonzi ya mboka asali yango na cadre ya président ya Union africaine toyokani malamu batika kokosa bino te silence na biso eza signe ya faiblesse te soki balingi tobanda ko répondre à chaque moment o baza kokosa tokobanda ko clarifier ba makambo yango toyokani et puis ba montant o bapesaki eza lukuta na moyibi na kati boyebi ke bamindele bapesaka bato misolo te soki bamoni boza kobatela misolo te eza boye te bamibembo oyo tata mokonzi asali yango na tina lelo mibembo wana esali ke République démocratique du Congo ezonga sur la scène internationale toyokani lelo ba respecter biso toyokani malamu et puis tango bazali kokosa ke non mbongo baza ko dépenser misolo na désordre ezaki moyibi la preuve en est que lelo Fonds monétaire international na Banque mondiale bazongisi biso na programme na bango balobi bapesa biso misolo équivalent ya 1,5 milliard eza esengo te me bamiyibi oyo bayibaki mboka oyo bapie yango neti bato baza na compétition ya kopie mboka mutu aza kopie on dirait neti azowelela trophée moko boye sikoyo balingi kokosa petit peuple na badiscours moko démagogique toyokani malamu bondima biloko wana te mpona kosukisa na koyebisa bino boye nayoki bato baza kokosa bino ke ono parti eza na désordre moyen bakende koengage parti soki toke na élection ekozala te o bomonaki na kananga je profite de cette occasion pour vous dire ceci eza discours ya lukuta ce sont des menteurs si c'était ça la raison bakandidat sénateur na biso bakandidat gouverneur lettre d'investiture na bango nani asignaki mukanda wana c'est toujours le président par intérim ndeko Jean-Marc Kabonde maweja oyo azalaki gouverneur na Kasai oriental nani asignaki mukanda na ye po ezala accepté na seni bakandida na biso oyo bakendeki na sénatorial na ba province nyonso pona nini bandimaki ba candidature na bango mutu asinyaki ezalaki ndeko Jean-Marc tokani malamu baya kokosa bino na biloko ya lukuta te puisque baza lisusu na argument te yango na date oyo ya le 2 juillet
nalobaki il faut kosilisa buzoba oyo nakomelaki secrétaire général ya ministère de l'intérieur pour voir clair dans cette affaire ya mandat spécial mukanda nakomelaki yango oyo boza komona ba-accusé de réception ya mukanda wana tango nakomeli secrétaire général ya ministère ya intérieur yepe à répondre nga quelques jours plus tard à reconnaître Ndeko Jean-Marc Aboun comme l'unique personne qui peut engager l'IDPS mukanda yangoyo bamakelele nyonso baza kosala eza ya lukuta tokani malamu mukanda oyo eza neti bible na bino bakosa bino te ndenge nazolanda batu mususu baza koleka na bamedia po bajustifie médiocrité na bango baza kokosa petit peuple tous les jours ono na IDPS problème ezali moyen IDPS ekende eza te et puis plus grave encore baza koloba boyi oh IDPS oyo eza dirigé par Kabound tokoki ko comparer ngona IDPS en 1992 te oui baza na raison IDPS viva baza na raison pona nini IDPS en 1992 période de conférence nationale souveraine na IDPS en 1990 ezalaki IDPS ezalaki rempli par beaucoup de vagabonds politiques au Vatican Etienne Tshisekedi. J'assume ce que je dis. Mutu akoki ko impressionner biso te. Nalobi lelo Félix Tshisekedi aza très fier na biso ba collaborateur na ye. Toke na ye ine akoti na pouvoir lelo aza président de la République. Ça ne sert à rien, Moutou a développé un discours moko à Lukuta que non, ceux qui vont moni de Pessia 1992, 1980, et ça, oui, ils ont raison de dire ça. Puisque Bisso, quand Motoye, t'aurais réajusté bâtir, t'aurais dit Boebine à filet, Félix Tshisekedi, président de la République. IDPS vivant na kosenda batu nyonso baza sima bota bato ya lokumu bokomisa IDPS na pouvoir botelema bobetela bango maboko tokani malamu tokani mamama mapapa bovanda vous méritez les honneurs vous avez amené l'IDPS au pouvoir les gens doivent apprendre à vous respecter. Ce n'est pas le fait de comparer l'incomparable. Cela se justifie que au mois de décembre, le 10 décembre 2010, Etienne Tshisekedi était le seul fondateur de l'IDPS où a convoqué qui congrès ya liboso pona biso. Mais ba mususu azalaki na bango bakende ki wapi? Biso ne to bengana ki bango un peu d'irrespect envers nous. Nous avons marqué notre histoire pour ce pays. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on le veuille ou pas, biso to sali oya biso. To sali musala na biso. Vous comparez biso te que non, nous ne pouvons jamais être des médiocres. Biso to sali musala par excellence. Tokani malgré mupepe makasi we bandaki koya, totikala ki ko abandonner. Tata mokonzi ya ekolo te. Eza bo ete. Lelo mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi tango azo baluka boye azo mona kaka bilongi moko oyo abundaki na yango. Eza bo ete. Boni betela maboko makasi. Boni betela maboko makasi. Naza koloba boye. Mingi balobaka o kabuya lobi. Soki bolandeli malamu ngai na habitude nanga na provokaka batu te. Mais soki oyo kokotsa musapino na munoko nanga oyo basoki nini ezali naza kosuwa yo. IDPS vivre. Biso toza na temps ya koperdre pona ba médiocre o baza koloba wana te. La preuve en est que vous prouvez le contraire na onyo seza kolobama. Eza bo ete. Bo betela tata mokonzi ekolo maboko makasi.
bokatela mama na biso, mama ya lokumu, mama Marthe Kasali, maboko makasi. Yango naza kobenda mato ya tous les nouveaux venus batika discours ya puisque baza kotinda biso toloba makambo tokoloba te. Ngai boko comparer na ba vagabond politique nyonso bino bokotanga wana te. Mais batu batraire Tshisekedi atikali ye moko. Mais tango biso ba médiocre wana toke na bitumbati tokoti na pouvoir boningi ko comparer na biso na ba vagabond politique. Pour quelle raison? Non, naza koloba boy, j'ai beaucoup de respect envers batu nyonso. Mais bon énervé bisoté. Naza koloba ke ba organiser ba émission nyonso ba yebi. Ce sont des médiocres batu basomba ba point pour ba ko bisika basali wana. Puisque mutu normal naza koloba boy. IDPS vivant. Naza koloba boy. Biso nyonso tolandaka makambo ya football, makambo ndembo ya makolo. Eza boye te. Soki totali na histoire ya makambo etali ndembo. Équipe ya Brésil oyo ebetaka Coupe du Monde na 1986. Yaba Zico na ba Dr Socrates babetaki malamu, bakomaki na demi-finale mais bazwaka Coupe du Monde te. Tokani malamu. Soki tozwi équipe ya France ya période wana ya ba Michel Platini ba Mikolo Netinga bazoe ba makambo na zoloba. Équipe de France wana ezwa Coupe du Monde te. Mais ce qui aussi équipe ya ba Platini wana oko comparer mon équipe à Zidane na eloko nini. Puis Zidane bazwa ki Coupe du Monde on a France et banake, c'est une grande nation de football. Ce qui aussi Brésil oya ba Socrates oya ezwa ki Coupe du Monde te. Na Brésil ya ba Romario oya ezwa ki Coupe du Monde. Yo ko comparer on a eloko nini. Siko yo za kozonga na IDPS koyebisa biso ba biloko ke ono batwana baza ba médiocre et baza ko mériter te ce que dit non non c'est toi au contraire qui est médiocre puisque tu ne sais pas comment faire les analyses. Tokani et puis na kosuki c'est la wana avant mokonzi mboka azonga awa nalobi il y a eu une fausse information au Tambusaki na kata réseaux sociaux sous prétexte que mokonzi mboka alobaki aza ko regretter pour un mandat spécial. Messieurs et dames, vous voulez tromper qui? Bino boyebi ke bino nde bosoloka na mokonzi biso tosoloka na ete. Et puis pour voter la niveau à raisonnement même banyama na zamba bako réfléchir ningo na te. Un chef de l'État qui part en mission de l'État, bosa ko rabaisser na niveau à parti politique, c'est-à-dire mokonzi akene ko traiter ba les gens ne se rendent même pas compte na babuso bana mango. Je vous rassure ici, le chef de l'État n'a jamais dit tout ce que vous avez appris dans les réseaux sociaux et je lance le défi à quiconque de me prouver le contraire. Tokani, ne faut plus vous laisser distraire par des bêtises. Tokani, boni bete la maboko makasi bana mayele. Pesa présidente ya Ligue des femmes na président ya Ligue des jeunes. Nakanisi na ndenge toyaki awa ezaki mokolo ya ba mama. Ndenge tolobaki tokonore ba mama. Makamususu lokola Ligue des femmes lelo ekomi na mutu. Tokoki lisusu koyate ke o ba mama bosala boy on dirait net bazana présidente te. À partir ya lelo même juste après cette manifestation ba mama soki mwa likambo ezali bakotuna mama présidente pouvoir na ye topesi yango nyonso tokani. À ce qui concerne ba réunion ya Ligue des femmes mama auti ko signaler ngawa mardi oyo réunion ekozala te. Bazana nous se concerter na présidium pour na réunion na bango basalango vendredi le 17 na 15h. Tokani wana esa décision ya liboso mama oti kozwa kakao. Bobetele maboko makasi. Bomoni kazamu la kisia solo. Azamu la kisia solo. Tokani
pona oyo etali activité na biso ya lelo tosuki awa Nkolo Nzambe apambola bino. Nos très sincères félicitations na nouvelle nominée. Merci.